Yebani nango déjà que leader ya Mwamba zali moko. Noko, parmi ba candidat nyonso tout ya district ya Mwamba, tala muto azo mene bango, azo pile bango 10-0, bazo pola me bazo ndimate, mutango yeyo. Maître Dorothée Madia, oyo, a komi siko na etape ya kosala campagne, porte à porte azo tambola, tala nenga zo kende, a komi awa sololi na ba jeune. Omoni, a pesi bango ba numéro na ye, aleki, tala susu koto, omoni nenga zo sala, noko kitoko En tout cas, ba stratégie ya boye, il faut la kaka number 1 ya ba candidat tout ya Mwamba. Maître Dorothée Madia, azo sala ba je soki mukete. Awa na Mwamba, ba mama, ba papa, ba jeune fille, pe ba jeune garçon, mutu nyoso alobi toko voté numéro 277 na Mwamba. Et puis na provincial na Lemba, toko voté kaka Maître Dorothée Madia numéro 55. Zwa sikoyo na ba différentes communes ya Mwamba ndenge bato bazo tambola tala lokola ndeko mwasio yoka nenga zo belela yoka ça c'est parfait assemblée ya tout population to tinda ndeba mama yo mama ta mutu asoni mama lingaka honneur vote mama Dorothée Madia ça c'est parfait. Ah oui awa eza na mombele esika wapi mama na biso na kombo bofala azotambola mikolo nyonso na tongo pona kobelela kosenga na batu to vote mama Dorothée Madia misala na ye eleki kitoko mingi noko okokoka jamais kokonte ba evre na ye parce que na ba komini nyonso ya Mwamba ba empreinte na ye eza très visible. Omoni mutu ya kovote yeyo kanga numéro Maître Dorothée Madia na Mwamba numéro 277 mais na provincial na Lemba kakaye numéro 55. Maman Dorothée Madia 277 Maman otema bolangu boboke. Et inaki mabe mokolo mardi 12 décembre 2023 na mobange na point de presse oyo numéro 405 na députation nationale na Funa Alidor Masamba bakiselaka ye moto mayele na occasion ya publication ya livre na ye oyo ya komi intitulé Ma part de vérité. Kuna na kati azosala bana Kongo nyonso bisika bazwami bami pesa po na développement ya RDC numéro 405 na députation nationale Alidor Masamba azana ye écrivain te mais andima kotika poto tiki nyonso banda kosala po aya ocha poa awa po na développement ya RDC puis asengi na Congolais nyonso akola kasi nini malunga eza na livre yango boyo kandenge aya ko expliquer donc na kati ya livre na zoba tokola tokoma ba responsable tozala intègre totika makambo ya komonela bapeuple wana eza bien te na 10 000 francs ya carte ya moto bomoni bien natangi moto te mpo nayebi te banani mais nayebi ke ezosalama na terrain. Est-ce que vraiment en tant que politique bozomona ndenge wana tokochange mboka comment est-ce que tokoaccompagner chef de l'état makambo ezosala basigno awa naye kokoma ngo awa nakomi mpa natangeli mino na discours na makambo ezosalama. Première passation pacifique et salamaki ozosalaki oza na poto omoniki mboka wana bazochange po lelo toala kobanga biso elaki nini ozonga na Congo moto epela ozonga na Congo boye osala boye tout ça mais ntango tozozonga awa ntango ozwi décision ozonga mpona osala oyo retrousse bamanche na yo bio mpe oyo accompagne badécision du chef de l'état azozwa asali diplomatie moko makasi oyo ezosalaka lelo badécision mosusu ezwamaki sur le terrain mpona mboka na biso tokamba yango biso moko tomeka kodéveloppe yango biso moko bamboka mosusu basala yango soki otali bajapon bachine tout ça bakanga mpe boye à moment donné tokoma ti kuna te mais c'est très important de faire toute la prise de conscience toute l'introspection mpona tokola e tokolisa mpe mboka wana biso nyonso elongo tala bato ya mayele boye nde toza na bango posa na kati ya RDC yango esengi na Congolais nyonso surtout na bana ya Funa nyonso bavote kaka numéro 405 po makanisi ya boye na banzi soko makomi na Assemblée nationale et ko permettre mboka na biso ekende liboso. Alidor Masamba numéro 405 tika te biso nyonso bana ya Funa to pesa ye bavoi na biso pour l'intérêt ya RDC. Yewana mutu babengaka affectueusement
mwana bakoko batikela makambu balobi likofi ya moamba. Noko tala bien engambe mobali balobi honorable Gabe Kindembe oyo azali candidat na députation nationale na moamba numéro 515 na souci azalaka nango po na population na ye ya Kiseso. Noko tala biloko ezekita na motuka, tala bien omoni bajiti ya minene ya basaki oyo asombi yango expressement po na kostope detete ya baérosion oyo ezali kodéranger population ya Kiseso. Tala érosion yango omoni érosion bozali komona oyo noko emela bandaku elia bandaku ya bato ebele bamvula ebele meti lelo mutu moko te ayaka awa na Kiseso po na kosala ke bastope érosion oyo metango population ya Kiseso baye kolelela likofi ya moamba mwana bakoko batikela makambu botala ndenge aye rapidement ko intervenir ye wana tala ndenge jute ya basaki ezokita awa oyo bakotia ba mabele pona kokanga érosion oyo ezo déranger population. Déjà mokolo ya lobi jeudi bokomona ba travaux ezo banda awa na érosion oyo bongo bokanga rendez-vous ya munene balobi le 18 décembre 2023 mobange na carnaval epai wapi monsieur Gabe Kindembe oyo azali candidat na biso numéro 515 awa na Mwamba akosalisa suka na carnaval oyo kosangisa bato ya pusu ba mama bipupula o ba mama maraîchère biso nyoso tokozala na mobange ya carnaval wana balobi le 18 décembre biso tu sima ya Gabe Kindembe mwana bakoko batikela makambu likofi ya Mwamba ya solo yokelanga eloko oyo na maponami oyo toza kokende na lobi yango eza na bato oyo baza na mosolo ebele mais na français obela lingala balobaka yango ke zanga mbongo zala na campagne na biso ndenge toza awa tozali candidat na liste ya députation nationale Union pour les valeurs tshisekedistes. Nazali na numéro 515. Ceux qui bolingi 515, obete la paix Fatibe. Tala mwana moamba yoka bien mutu bakoko batikela makambu yeyo bozali komona l'homme le plus humble ya moamba oyo ayebi moamba malamu mingi yeyo balobi monsieur Gabe Kindembi oyo aza candidat numéro 515 biso nyoso toko vote ye parce que misala na ye noko non balingaka pe moamba boye te misala kitoko boye biso tu toko vote numéro 515 Gabe Kindembe toko vote ye. Lokola momeseno mwana ya mama Maria azalaka toujours na maboko ya mama noko tala sikoyo kokoma na ye awa na komini ya Ngiringiri awa na paroisse P10 epai wapi ayaki kosambela tala sikoyo ndenge akiti omoni kokota na ye na ndako ya Nzambe yango bozali komona mwana ya mama Maria oyo bato tu bazali kobenga le candidat de la raison yeyo honorable Edi Iyeli numéro 727 awa na funa epi na provincial na kote ya Ngiringiri aza numéro 77 zua sikoyo ndenge mwana ya mama Maria azobinela nkolo na ye yokelokoyo. Ah oui noko ba présentaki ba candidat nyoso na paroisse oyo kitoko metango ekomaki na ye mutu ya batu autorité morale ya ba papa sociaux honorable Edi Iyeli zua siko ya ambiance ezalaki awa na paroisse P10 yoka.
ya solo. Biso nyoso toko vote honorable Edi Iyeli awa na funa na numéro 727. Bongo na provincial toko vote ye kaka na ngiringiri na numéro 77 parce que aza moto moko bien asungaka batu bamvula na bamvula mutu nyoso ayebi. Babengaka ye TGV oyo elingi koloba train à grande vitesse noko, et puis aza pe na vitesse ya solo ye nani Monsieur Guy Richard Malongo oyo azali candidat député national ya Moamba numéro 376. Noko yende azali mokonzi yende muto akumbelaka masolo na kati ya parti politique AFDC ya le président Bahati Lukwebo avec impact na idéologie. Boyebake mokolo ya dimanche 10 décembre 2023 noko amemaki mobange na délégation ndenge bozali komona awa na carnaval munene oyo babandaki yango na limete ti bakia na bypass na Kianza na Ngaba baleki na Kikwit na super lemba noko ti awa na lemba terminus. Mais boyebake partout azalaki koleka azalaki toujours ko présenter ba candidat na bango. Cela veut dire ba candidat conseillers municipaux, ba candidat députés provinciaux et puis ba candidat députés nationaux. Et sengo ezalaki awa na niveau ya kosakana te. Et puis asengaki na ba électeur na bango nyoso ba voter na présidentielle numéro 20. Cela veut dire Fachi Beton Munkwantombolo. Noko en tout cas TGV aza mystique aza nagua. Yo kelanga eloko oyo national les anani numéro combien numéro 305. Voilà batata ba maman ba jeune soko ena meeting oyo lelo zala sûr que mutu azotambola na yo akotisa kombo na yo epa na biso tokani po biso tolobi bozobunda mpo na biso bozonyokoma mpo na biso mingi ya kolaka bino eza te me boyeba ke ntango tozokende mapona le 20 le 21 biso na bino memo tala balobi TGV train à grande vitesse Moutubane ya Moamba bako voté massivement le 20 décembre 2023 yeyo numéro 376 noko toko mayango to bomba yango parce que eza numéro oyo biso tout toko voté boyeba ke na suka ya carnaval directeur ya campagne na ye prof Emery amemaki ye awa boye na lemba terminus lokola azalaka papa ya ba vulnérable akendeki kotala bango noko carnaval etamboli kitoko nyose sukaki bien TGV azana gua noko plein oyo il faut zala kaka Guy Richard Malongo. Na souci azalaka nango toujours ya ko valoriser personne vivant avec handicap noko boyebake monsieur Papi Malenga oyo azali candidat député provincial awa na ville ya Matadi noko na ngai atiaki libaya kitoko aza numéro 74 oyo bato tout baza na souci ya komona ye na assemblée provinciale ya Matadi po alela bango na niveau ya kosakana te ndenge bozali komona boye asangisaki ba personne vivant avec handicap ya Matadi awa azosenga na bango ba voter ye massivement parce que azana ba idée moko clair ya kokende ko défendre bango kuna na hémicycle ayebisa na batu nyoso que personne vivant avec handicap azape mutu il faut azala na valeur na kati ya société noko asololi na bango kitoko na suka ya nyoso yoka eloko oyo na nini kokende na députation nationale pour nani c'est parce que c'est au niveau national nde tozwaka bazwaka ba décision ya makasi
autant l'ensemble il y a un petit peu de awa les jeudi passé attends moi la moko l'ensemble wana il bien que chef de l'État a fait ministère, le ministère est fonctionnaire qui m'a monté à chaque fois ceux qui ministre allié un projet de loi pour un des cas député Basenaka le meilleur pour assister au service de l'eau. Ceux qui sont tous ensemble, est-ce que tu ressens un bon pour défendre l'intérêt de la mission? Il y a un voté utile. Tu voter utile parce que tu as déjà le concours de loi organique numéro 003. Omoni eza bongo yo mona matadi keba bi vota te voter utile voter mutu oyo akokende ko défendre ba intérêt ya matadi kuna na assemblée provinciale. Tala neti monsieur Papi Malenga oyo azali candidat numéro 74 yende mutu bato bazali ko pesa ba mpifo po akende ko défendre biso kuna na assemblée provinciale. Alors to voter massivement numéro 74 monsieur Papi Malenga yende tolingi yende toponi omoni boyende zalaka. Awa tozali bongo na Verman na commune ya Mongafula soki otali mai bamelaka na prison kutu bien po degré ya modèle ya mai yango ezali okoki kutu ko imaginer te que ba tourner ba koki komela mai ya modèle ya boye po mai mususu ya komela ezali te ata kutu bangu la porcherie ba koki komela mai ya boye te tala mai yango malamu ezali kobima na poto oyo bo soto la kati tala mwacho yango ezali kobima ba tene mulangi oyo ya bido ya shi ndenge kaka bozali komona ezali kobima bukie boye bongo tala la kati pardon kondima te ba maki ya magorodo na kati ndenge bozali komona donc soko melima oyo yebaka ke ozali nde kobokola ba magorodo na kati libumu ole batu mususu bazalaka ba stéris donc yo okoboma nde magorodo yaye olobi gouvernement ese la bino nini boche la biso ba pompi ba réside zo olobi nini boche la biso ba pompi ba réside zo pardon bad eza lango faute na yete allez maman communiquer donc moyen te on a mama gorodo na kati biloko ya salite ba ofinika ba mandalala elala rapolele boye mutu pako ya boki soyi bazo suba kaka wana tozo mera ka bongo tokosenga na bakonzi ya mboka balandela ni makambo etali mai na commune ya Mongafula plus précisément na Verman po mai oyo bazali komela ezali propre te bato oyo bazali kovivre na mokili oyo en plein 21e siècle bamelaka mai ya modèle ya boye vraiment esa pasi na kati ya RDC en pleine capitale bino be population boyebaka mai nini ya komela bozwaka mpe botiaka yango mpe propre pour que ezali so na bino tala bapapa bamama la santé n'a pas de prix yaya olobi gouvernement c'est la bino nini boche la biso ba pompi ba réside zo ba embouteillage na ville province ya Kisasa ekomi nango monnaie courante boyeba ke ba balabala nyonso so boleki embouteillage ezosalema na ndenge ya kosakana te kusuna télévision ya communication de Kinois etambolaki na ba commune ebele kobanda Matete ekotaki tina Kianza moyen ya koleka eza te tanto komi na Kapela pardon sombele suka la bisano boyeba ke koto yo bouchon de bouchon mituka ezokangama ba moto na bato makolo bako kangama po moyen koleka eza te tokende tina bongolo transport pasi tala ndenge bato bazali kowelela ligne ya boulevard kutu bazowelela kowelela somo tala ba oyo bakimi mbangu tala oyo arate azongisima sali pasi pe mawa kote ya yese kutu ba komona bango osala ba demi terrain bazosuka na bango kaka na asanef po bouchon ezosala ba kote kuna moya kundima ezate bato batelemi na are lokola bazosala hymne national beta na la police po ba continuer kotambola nyonso oyo po transport ezate ba embouteillage ba bouchon ezosalema partout
tala tokosenga kaka na baroulage basala musala ngo ndenge esengeli bino ba chauffeur pe botosa mibeko ya nzela po ndenge bozosala boye eza malamu te yango plus eza na base ya bamboutage oyo ezosema na kati ya ville province ya Kisasa mingi eza ba chauffeur nde baotosa code de la route te so baza kotosa mbele nyonso oyo ezokoma te eza pasi pe mawa.